ezali ndeko na bino Elise Salomo oyo a tourné qui filme La Fille du Serpent oyo eza ko sala scandale dans les réseaux sociaux. Je suis vraiment triste et puis choquée par rapport à propos oyo ba sali yango oyo ba lobele lingai na réseaux sociaux. Bolanda sujet na bisno oyo ya Elise na Caleb botala ndenge bango bako nyongo boko nyokola ka bana bato bako lia ka mbongo na bango bako mboloko. Bon s'abonner que na chaîne Abino Sylvie Mo TV officiel ya YouTube donc ndenge za boye là to ko betara lisole ya ba président oyo ba ko lia kambongo ya ba soki ba tourner ba théâtre na ba président oyo bazana bizaleli ya ko bimaka na ba jeune fille ava ki abima na pièce na il faut ka bimaka na ende rona ngai olobini ni pona likambo yo likambo e ko sunga ka ngai te donc si soki na komi oloba bongo biso msuto komi na posa ko sala eloko ngo tozana ba talande to fai na o sala ndenge ni o kende na ni groupe mobo esenga ka nani président bimana yo to nini met to boma batala na biso elo to senga bango ba to sepela na ngote na te na soki mokete ndo na ngai nga kutu moye kena kendaka kuna ezate parce que nazali ko bangaka parce que kuna boenda va kena ya ba esa nga ke ana kisese za la bien te yango moninga na fanda na ka ndao na ko beba ka boendo na ngai o moye loko yondo loba ona kanda te e kandenga na oloba toza na posa to sala eloko e bo bino bato bo fani na bino bozelaka bana bato ba bokufwa bolanda sujet na bino oyo ya Elise na Caleb botala ndenge bango bako nyongo boko nyokola ka bana bato bako lia ka mbongo na bango bako mboloko ko sufra ka bana bato ezali ndeko na bino Elise Salomo oyo a tourné qui filme La Fille du Serpent oyo eza ko sala scandale dans les réseaux sociaux. Je suis vraiment triste et puis choquée par rapport à propos oyo ba sali yango oyo ba lobele lingai na réseaux sociaux. Merci na bande ko nyonso nanu. Merci na bino nyonso bobengi ngai ba fanatique na ngai ba tutu bobengi de partout pona meka ko éclaircir bino likamdenge zalaki. Alors, je suis là pour vous et ceux qui n'ont pas parce que na bengami partout, bah, journalistes partout, bah, bengingay et avec de preuves. Merci, je vous aime. Basala film na Elise La Fille du Serpent. To basali film et nzoka dia zoka contrat munene na Star Times. Contrat na zuango akina photo Elise na Star Times aisi bango bas ba utiliser photo Elise ndenge balingi parce que Elise aza produit na ye. Na 100 ABC Elise te bato ba PC bambongo signé bambongo ba plus de $50,000 na ba contrat na ba zoka Star Times wana. Après Star Times ezu photo Elise était na ba bouquet Afrique mobimba était na ba panneau était na ba bouquet azoteke na bango bouquet ne manager Elise moyo komona comme par hasard Elise ebene epeke oh mais maman ndeni yo to travailler na yo zui contrat mbongo munene boye okiko na Star Time oyebisi biso to doza courant to liango yo moko ndeza mbongo nini ba ko lakse ba bouquet ba déplier ba tala bo Elise azoteka bouquet na ba film moyo ya ba indien do ba tena ba bouquet ba déplier Afrique na ya Kinshasa a ah ndeliza benga Caleb atune oh papa o makamni na zomona ndi Caleb akom oh ndeko na ngai talaka ezaka succès bo te papa o eza yote o za film to sala kite film to sala kino eza o sala ki affiche mususu mais o eza photo na ngamo privé ba ketsango na bouquet ba tsango Afrique mobimba il photo solo là allez aki ozo ba contrat mo ba modifier ba contrat na ba contrat na bureau kuna il y a 305 jours en cause ils avaient OK pesa ngambongo pour ozo ki déjà contrat on va dire OK wana azo school kwa $500 à pesa Elise pour na compte ya film les habitants na lo makambo ya Star Time na lo makambo ya mbongo ya film te pour mbongo ya film pe na ofuta ngango te nde bandana Elise OK si c'est comme ça on a occupé yo te on a occupé ce qu'on a s'occuper na Star Time on a funda bango pour utiliser image nanga sans consentement nanga sans signature nanga
nde kala babimana o so funi bango ba pe na bavoka na bango ba ko samba bo ngala mobala be type tolo wana akenda Elise epsinga moni mutu na nga bi tika no 2 semaines tota réaction na ye soki akozonga mutu 2 semaines papa na ali pasa akenda azonga poto asala orgueil Elise na batu na bavoka ne ba ke ba fundi nde Star Times ba fundi akalepte ta ba fundi Star Times nde Star Times comme hier m'taki na ba photo na ba bengier ba kipuna ba justice ba ça depuis 2019 ba auto kata monde calamité Elise a gagné procès yango moni ki mutema mabe na ke ko publier na Facebook po ba Elise mabe biso beto on s'en fout ata ba fingi Elise atande ni ba mona biso kina na banda kuna ba moto kenda ko liate to matape na ba mituka na bango te kutu maboki donc ba congolais ni pasa ba zamite mama beno zo mona ka ko mona ba mitema mabe ba président na ba présidente yo yebi makambiso to vivana donc zo kutu no yebi sote ba mitema mabe sko ya sali bongo ba moni mtu malamu okay yende mtabande mabe kaka boya jira na komba ba ne makamba Barcelone asko kambonga Barcelone mais akosa ka koma ye mtu musantu makamba Elise pe bongo yo comment se fait yo ake Elise qu'on Elise za produit na ye Elise za produit na ye est-ce que Elise a zo formation pa na ye donc azana méchanceté moko ya mabe makasi ndozo mona wana nde yango wana donc justice esekati makambo yezo ke mema na réseaux sociaux soni oka peta soni ta mema na réseaux sociaux album c'est des mtema mabe ata msezi mtema mabe ba mala ba mtema mabe na mboko et on s'en fout de ça donc ndo mona yango na Caleb mutu mabe moi était passa na ngai moi ye alingi kaka abatu bazo o ba commenter na réseaux sociaux na ebité mais il y a aussi des gens bazo commenter na réseaux sociaux bazo loba papa est-ce que mbongo na ebo pesa qui est ce que je sais c'est côté laisser kaza na raison or que batu bazo kanisa mais ya komi batu ba kanisa loko les a filmé yo mona na filmé ba yesi mutu ba futa plus de 3 millions de dollars ba futi était montant wana ba juge akati wana ya Tricom tribunal du commerce montant na bakata ki wana eza montant o bakateli Star Time bakateli Calebte kali bana mbongo nini yo pesa ata 200,000 za na ngona ba fantara salaka ana ngote mais ce ko sala na réseaux sociaux ba miselo kola yende ya bima mutu lokola maloka ba escroquer pour na filmer eza pour na filmer te eza société munene lokola Star Times nde exploiter ba image Elise nani Blaise Bula ba exploiter ba nzembo ne awa ya Saint Valentin na Tigo Blaise Bula ba bengaka ya kazo ba droit na ye ba pese mbongo ebele siko ba droit Elise société moko ya munene ya Congo qui ne ko sale lango sans consentement na bango et kale bali ya mbongo muke wana comme ebini mambo ba contrat ya nini te bango ba lenga ka contrat bon Elise atika ka bongo po eza Caleb et puis abenga na bureau na ba solo la Caleb boya Caleb sali ki grodo Caleb tellement linga ke yende azala kaka bien yende kaka nde azala bien batuli ata batuna ya groupe bazo souffrir pour ne pas citer ba kombo na bango na kati ya voice batuni bazo souffrir ba misu bana banda kuté ba misu bazo zanga ta ba mbonga ba garantie mais Caleb bazo linga kaka yende ba mone patron de boss alors ba ki a préparer retraite asa la vantara zo sikoyo akende kotia na réseaux sociaux pour humilier moninga même ta mabe banze pa na ye congolais c'est ça congolais mabe sike utaka batu baye bakati batala ka réaction muto basale mabe do yango wana expliquer batu no papa kusoko ko panza ta voice nga panza ngo panzi no etali ngakuto eta elo bela ngakuto logote po Caleb azama be abandaka bwina batu bate bele nde lobia na groupe ni balongwa po na escroquerie ye mbongo ya lika mbongo yende asa capare nango mabe za bongo te so zo na batu tala pa entourage na yo luka entourage na pe ba émerger luka pa entourage na comment s'épanouir et non car yomoko o s'épanouir ça bien t'es en sens té yango la justice sakati moko ye asaleli on eza ki mature parce que azui justice sakati makambu justice à Congo ye akena on a réseaux sociaux et ça c'est manquer de respect pour la République le Congo parce que o bazana tamayele nde basala nini droit batalike batwana Star Time bazana ba faute parce que beaucoup utiliser image à moto ça consentement na ye il fallait qu'il attende que Caleb maki image Elise na Star Time il fallait qu'il ba benga Elise pour ceux qui a signé contrat pour na ba imaginer étant la Afrique mobimba ba benga été ya kosa kuna ke boss utiliser ngwaza produit na ye ya côté nini tant aux onio comme to ça ba répétition kuna to luka ba expression est-ce que Caleb azalaki te
c'est quoi que le baquet Elise a sa produit donc c'est vraiment moins sérieux moi au sakanate et puis na bato ba commenter dans les réseaux sociaux na bato so ba réfléchir ça mutu so moni likambo batunaka c'était comment et bandaki ndengeni ezonga ndengeni oyeba allez ba fanatique ya ke ko akeko traiter na réseaux sociaux pour ba fanatique ba côté là or que yé mutu mabe. Papa tika bato mukili azaka makambo mo bato ba mibimisaka liboso ki bango bata malamu basali mabe après misala bato ba côté là kale ba moins sérieux na ndenge osaka na te aza mutu mabe alinga te entourage na ye ba épanouir alinga ka yende ba mone yende boss yende mutambungu makambo ya oya film oya za mamba 2019 basala film na Elise la fille du serpent to basali film et nzoka dia zoka contrat munene na Star Time contrat na zuango akina photo Elise na Star Time aisi bango basi ba utiliser photo Elise ndenge balingi parce que Elise aza produit na ye na 100 ABC Elise te baki ba PC bambongo signé bambongo ba plus de 50 000 $ na ba contrat na ba zoka Star Time wana après Star Time ezu photo Elise était na ba bouquet Afrique mobimba était na ba panneau était na ba bouquet azo tekela bango bouquet. Même manager Elise moi comme on a comme par hasard Elise est bien pété. Oh mais maman ndeni yo to travailler na yo zui contrat bon munene boye OK ko na Star Time oyebisi biso to toza courant to liango yo moko. Elise bon monini. Ba ko l'accès ba bouquet ba déplier. Ba tala bo Elise azo teka bouquet na ba film moi ya ba indien. Do ba tena ba bouquet ba déplier Afrique na ya Kinshasa a. Oh, Elise abenga Kaleba tune papa o makamni na zomona ndi Kaleba comme oh ndeko na ngai talaka ezaka succès bobo ba te papa o eza yote o za film to sala kité film to sala kino eza o sala ki affiche mususu mais o eza photo na ngamo privé ba ketango na bouquet ba tiango Afrique mobimba il photo solo là allez ake ozo ba contrat mo ba modifier ba contrat na ba contrat na bureau kuna il y a 305 jours à cause que c'est OK pesa ngambongo pour ceux qui déjà contrat moteme baluki nga mabale matinga ndenga ko matana nyoso ndi naza bopenda na kokite